qu'on a bunga bunga boy pani, non? Oh, bunga bunga pani. Voilà. Wow. Bonjour, bonsoir, bonjour. Je suis déjà fatiguée, mais faut la sa vidéo mouki avant la là. Bon, et puis que tous à la peuple oyo, mon qu'on a monde oyo. Oh, voyage to mona ngolo ko le logo moko bo. Obike na uti ko tala ba kisinjura na ba man kenenge ba olela po ba pesi bango visa ba ya poto. Bo sala ya biso soni toza sel peuple na monde oyo to trouvaka e pa ya ba misusu nde eza bien ke pa biso. Toza sel peuple et puis surtout ba quinois ba congolais ba quinois, merci beaucoup Shadai. Merci beaucoup pour les fleurs. Obi que toza la peuple moko, obi que no tota la vidéo ne pesinga kanda. No tota la vidéo ne pienga kanda moko. Baolela, merci Fali, Nazui 5K, merci. Ah, arrêtez mes amis, arrêtez. Mboka na biso eza paradis, fallait to zouande makasi. To telemela bato ba konzaka mboka wana ko telemela bango, c'est-à-dire to lakisa bango ke ba ko sakana na biso te. Oye wana ozo sala pona peuple ndenge bato ya poto basala ka pona ba dirigeant na bango, c'est tout. Ah, moto zo ya poto penza zo lela bongo. On dirait moto zo ke na paradis franchement. Obi ki ba pesinga somo bana basi oyo basalinga somo na mawa heureusement tozaka na munoko na biso ya biso moko toloba lingala soki siko toloba minoko batu nyonso bayokaka mesoni pona voyage donc congolais za mutu moko akanisaka toujours bonheur eza chez les voisins. Ndeko nanga dès que ozotia na mutu na yo que ta bonheur est toujours chez les voisins okokoka ka eloko na vite. Soki na vi na yo mobimba otie na mutu na ke bonheur na yo okenda kozwa ngo ke pa ba voisin de onyo se lekaka pa ba ninga nde ya malamu okozwa ka vite mutu abongo aganya ka vite. Botalaka depuis kisinjora banda akende koto mabe akende pa ya kofi mabe ye wana zonge pa afinga Fali awa lelo bakomi merci Fali opesinga 5K ba mama mibimba boyo kisa biso soni ko bandeko boyo kisa biso soni ya basi bazanga mitu bazanga mayele. Obi ke bino ba kinwa na kamwa bino. Voyage na no ezala nini? Batu bazo bunda, ba chinois na ba indien. Bazo beta ba utia mabolongo na se. Po ba ya na Congo. Ba étranger nyoso ba tiaka mabolongo na se po ba kende Congo. Quand je vois ça, mais tu vois qu'il y a pas l'avenir dans ce pays-là. Batu mbimba bayebi ko rêver na kati ya mboka na bango te. Balingaka à l'étranger, toujours ailleurs. Bonheur ya ba congolais aka ailleurs. Mais avec cette mentalité là, vous croyez qu'on peut construire les pays là? Non. Comment batu boko ça la fête pour un voyage? Bazo le na kati avion, bazo le na entrée avion, bazo filmer, yango yo Air France, yango my God congolais. To ba senzi bo. Obi na yeba iteke na Congo to za ba senzi makasi boy. Tomba senzi makasi boye vraiment. Voyage. Bo bine la voyage, bozo bina pour la voyage. Bo sepela pour la voyage. Ba ninga nyoso tela ba Nigeria ndenge ba construire ka ba mboka na bango. So komi na Nigeria okamwe poto ezate. Kende na Ghana poto ezate. Bazana ba autoroute ka lokola ya poto bango voyage eze eloko te ole to le la kapona ba voyage to kumisa ka bato ya mokili pona voyage mais to bunda nde mboka wana ebonga ko to bunda nde pona mboka obiki no tolande loko wana pesinga kana yoko bango Fali merci Fali ba pesinga 5K
kino pona voyage yango moni Congo ekufa po bazoba na bazoba ekiria bazoba nde tozalaka na bango capitale wana eloba na mutu oyo alobaka yango kombone nani capitale wana il faut ba dérouter capitale ba longola ngo na Kinshasa ba longola biso capitale ya Congo wana na Kinshasa bandeko nanga ekende ata na Boma na Mwanda po Mwanda nde toza na mai. Comme ça tozala na aéroport à munene na Mwanda tozape na nzela ya bateau. Pa me ma Congo wana capitale ya Congo wana elongwa na Kinshasa wana. Po bakino penza na soni boyokisa biso bozana ki bosenzi nyonso so mutu auti na intérieur azaka buzo baloko abino te bo basenzi makasi boendeni. Patu bo sepela pona voyage ndenge wana. Okumina soni ko bokomi ko adorer mutu mokili pour un voyage. Voyage c'est quoi? On est mieux que chez soi. Ndenge boye wana bo fingi batu nyoso nani yango bo fingi te do bo matina kati avion na masumu na bino bozoya nango na poto boya kosala ki bo senzi na bino pe kaka awa po bozonga te ndenge boza wana batu lokwa ba jael wana azonga te po afinga ki po aya na poto. Vous nous faites la honte, vous. Et majorité bana basi tanenge ba vandi lokwa bizengi moko boye na bakiti avion yango. Tanenge ba salite. Ba demere ba jael bo fingi ba misusu ba lali kutu na bino do ava ba pesa bino visa ba lali bino ba mikala ya fali wana ba sakani na bino ale ba pesa bino ba visa ale boye su bokomi kokumisa o basi andenge nini onzambe na ngai bazoba bazo kumisa penza bazo lela pe on dirait bato boke paradis boke voyage donc kino na landenge bobenga ngo voyage kino na voyage kina mona ka voyage lokwa eloko moko boye en tout cas na lobaka nzambe merci pour na kola na intérieur buzoba ya bino ba kino na ko vivre ngonde na poto awa nzambe nanga penza merci na kola na intérieur place batu civilisé bazalaka na Congo penza na comprendre loko moko na intérieur nde batu civilisé bazalaka na ba région o bango ba benga batu amboka tema ba yebi eloko te omona bazo benga mto ti région ba uti mboka donc na intérieur penza nde batu ba civilisé bazalaka na Congo wana batu bayebi koloba na français batu bayebi koloba na ba anglais batu bayebi importance ya mboka wana batu bazana kibomoto na ba civilisé bazaka nde na intérieur ya mboka wana. Pona mona mutu moko te ka uti kisanga azo lela po a voyager to ningi bobenga ngo voyage batu bo sepela pona voyage bo fingi batu epi ba lali bino ka pona voyage wana no entourage nyoso wana ya fali ba sakana bazaka bana basi tanenge baza putulu na kati ya avion wana ndenge bavandi putulu pona poto boyokisa biso ba soni moko obike na landi video wana kutu na inge na lala na landi video wana obi no ifo na loba voyage yango epesa bino nano nino on est mieux que chez soi mutu alinga ke pa na yete juste pour akende place moko boye aza mutu normal te bokomisa mboka na bino lokola ezana na lifelo bo sepela bozo pa mundele efi boye banano mindele yango obike na kamwa bino boye banano mindele yango bo sepela so bozo na poto bosa eloko nini na malonga apara ko sokola ba koko ko sokola ba toilette ko pangusa ba bureau eloko nini yango balonga bino bo sala to bo vande di ko finga batu ka ndenge bo fandela ko finga wana batu bakenda ko pangusa ba toilette ba pesa bino moi diero moi vert eloko nini na malonga bino bo sala bo ndenge bo zala kana bino tu bo tanga te bo ebi ni français te ni allemand te ni anglais te ni eloko te bo tanga ka te mutu moko azana formation azate ka boza ba warrior bazoba ya basi basenzi eloni bobo sala ya malonga eloni muto kwa mani ki atanga te elo mote
Kisinjora atanga te eloko moko te. Demere wana atanga te eloko moko te. Alors ba français ne bukana ya mboka na bango ya Burundi ya utakuna. Jaile wana ko loba kutu te atanga te. Siko bozo wele bozo filmer bo lela bozo ya poto ndiri bato boke paradis bo sa biso soni ndiri bato moko boke no paradis. Bo poto ekomi paradis depuis mgoni. O bino bo lela bozo ya poto. Bo ba senzi Ah. Mutro kwa kisi njora yo. Nani héritier mema ona poto ti. Héritier mema ona poto aussi oya na poto. Siko zo lela nini. Tabato ba sentiment oyo. Ba sentimental. Siko bo lela popo pesa émotion. Bo pesa makambo. Ero dinasi obeta. Bo pesa makambo. Kisinjora akoma na poto a combien de fois? Kisinjora wana aya combien de fois? Asi aya wa héritier mema ye na poto awat. Tout le monde ba maman Château Rouge ba boya akota na Château Rouge tout ça là. Aya déjà na poto. Siko émotion wana bo linga bo jouer wana eza ya nini? Taba senzi oyo. Taba senzi oyo. Bino bokesa poto na loko nini ezalaka. Bokesa loko nini na eza na poto ba senzi oyo. Batu mo bimba balinga cacher les voisins. Batu mo bimba balinga mboka na bango te. Makambo kutu eba vote ezo salema kuna etali bango te. Makambo ba vote ezo salema kuna ba ezo kipe kutu bango te ba senzi bango ka musique. Bozo sepela penza on dirait bato ba okende paradis. Biso to lela kutu ba malili. Bo ba senzi biso to lela ba malili awa. To luka ndenge ni mboka wane bonga to zonga na mboka. Bino bozo ko sala bato ba bo sala bato ba émotion ya lukuta po boye poto. Sia, poto nini? Oya macro ebeba oyo. Bato balala kalibanda. Tema bo s'informate boye ba eloko te yango bozo mona lokwa bozo asoki na poto soki eloko nini. Bato nini yango bazo senga kalisusu awa kokota o. Po ba senzi Paul la pesa na kati ya avion. Oh fali. Ya. Eroyo na 2023. Bana basi si encore en plus. Bana basi nde bazaka batu fort na chaque communauté. To koma na bazoba vraiment na mawa. De ma finga na bino e futi bino boye poto. To mone loko boya osala na poto. Bo ba ya liboso basala ni. Ba chronique fati combien baza ba otelenga na tenga na ba Belgique na ba France na ba sala pe lo te balala na ba salo ya batu. Elo pe ba longa bo sala o ezate. Tu es mauvaise. Wa courage na 23h30 zo komelanga na life na tu es mauvaise. Na mauvaise par rapport à quoi? Bo ba courager. Sotenga ndeko, pardon. Sotenga politesse na bino bokota ka ba life batu okendo koma sans effet awati. Nazo luba ni nangai opinion nanga. Eza normal te ke batu bas sepela ke bazo ya poto. Eza normal te na ndenge ba ye wana bango nyoso apare mafinga bafingela afali batu. Yebisanga eloko basala ko bakoyo sa na poto. Batanga te ndenge baza wana. Mutu moko atanga azate. Ba osokola ba kokoti. Ba osokola ba toilette ti. Na bagare ba osala eloko nini na malongo bango ba okosala na poto. Eloko nini na malongo bango ba osala na poto. Po ba tuloko ba jaile ba ozonga te. Ba ozonga te ba otikala Siko eloko nini ba osala Eloko nini. O peza ya mutu peza komo lela na kati ya avion. Ta nenge baza putulu na kati ya avion kuna. Komo na peza batu sans esprit. Sans vision. Vision na vinde ezanga congolais. Si tout bino ba kinwa bino bo pesa nga kande. Batu pensa ba détruira Congo wana eza bino. Poso ki na lobby kinwa eza tribalisme te po kinwa wana mutu tu azana ekolo nyoso eza na kati. Boa ba zoba moko bo pesa nga kanda. Et puis la majorité na bino bo yeba koloba muno moko te a part lingala. Siko oye na poto zo sepelo oye na poto po yo sani.
Bo banaka ko terengana na banda kwa batu to mona ndenge ba petit fali na mususu wana aza lokola buru rwande wana soki kombone na soki kadogo soki nene bozo tambola kana banda kwa batu eloko nini malonga bo sala awa eloko nini malonga bo sala awa bazoba bozo kumisa eloko kumisa te congolais lingi voyage kaba tu voyage ba voyage yango boyaka tout le monde appelle ko bosala te parce que vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas vous n'avez rien dans la tête. Oh eloko malonga okiko bongisa eloko ezate batu babazaka na objectif na vite ba memanaka na mopepe. Moi ce qui me fait mal c'est tout ba femme basi wana basi ba lali bango entourage nyoso wana soki ya farira wana ba sakani na bango ale ba yeko pesa bango ba visa ba komi ne ba komi olela siko fali on dit bango ba boso ba vandi na ba ye na poto ba jibe mpia na ba memi combien de batu na ba poto aka na ba periode o fere gola memi e bulukutu ya batu na États-Unis bo ki makelele ta siko makelele na bo sala ka nde yembaka makelele na lingana na yeba makelele wana nde la kisi nini makelele na bino nde ko yemba makelele wana bo sala ka wana ezala ka ko yemba so bo sali ba makelele ndenge wana bo kumisi nde sai nini mikolo tozo ka na biso mpiaka ya inonce bi boye la biso ba deso de buzo ba moko bozala kanango batu moko ndire bazana mitu te ba réfléchira te ba mona ka venir te batu ba vivaka na lelo lamba lia lelo siko boye na poto nde saini bokuti biso pe tozana biso na ba degré ba 5 degré to mona eloko bino boyo sala ya malonga bozo lelela na kati ya ba avion heureusement bosolo boloba apeza na lingala fallait pas totikala kana munoko na biso po buzo bana soni makambo bozo sala ba mama mibimba bazoba. Vous faites la honte de toute une communauté. Bino soki ba warimbwa obokomi pena na bokomo sa makambo ya soni na minute na ero na temps oyo ba election zo salema bino bozo la biso buzo bon après les 25 na siko bo salami après les 25 siko to mona siko loko bo sala ya malonga nze moni na ngwa malonga bo kendo yoka kuna o ya malonga apara ezo pesa bino sentiment akolala na basi na mibali nze moni na ngwa malonga bo yoka kuna ko indiquer bino ko edifier bino o pesa eloko moko bo e otia oka moi chair de poule mutazo yemba eza what eza ba machine basi ba programmer bino nzembo na nzembo oyo ndenge ko beta ba programmer nyoso na autotune boza bazoba tozoka na biso mpiaka inonce bi ezo lelisa batu azoka bila batu bilo wa olia kuna bino boyo la biso tomati na avion fali merci fali bazoba ba mama mikolo beaucoup déjà na ba koko ta biloko bozo sala bino ke ça so bozo ba fali nde changer nini nde bakisi nini nde pesi voix azaka fali to yebi kaka azaka chanteur ya Congo ina biloko nini bozo luka na compagnie bino ta faire gola meni combien de batu na poto toyoki bambunda te papa chéri jibe na azan États-Unis amemi bulukutu ya batu toyoki makelele te poni bolinga ba makelele makasi bongo na ero oyo na ero peza ba makelele ya buzoba wana bozaka na ba bongo na mituto bozana ba bongo te ero oyo ya concentration komboka ezo kende ero beno to réfléchir to yeba to voter nani bozo ya biso buzo ba musique ya manzanza wana ya machine. C'est quoi ça comme délire? C'est quoi? Faut se calmer un peu. Calmez-vous, faut se calmer. Il n'y a pas un enfant ici. Tu as mis kolo, tu réfléchis à toi, tu as ba analyse na mitu. Là to moni e loko na miso. To yebi o eza vrai, o eza faux, o ya osanini nane osanini. On voit tout ça là. Calmez-vous.
Bato ba boza trop pas agité exactement le quoi ka fali. Boza ka agité pour nani. Bato mbimba baza ka agité c'est quoi? Muto za kana ta ya kufanda calme zo réfléchir. Boza trop agité. Siko bozu ba impoli nyoso ya kisansa na bino wana. Bon memi bango wana poto après. Ça donne quoi aux Congolais? Ça avantage qui? Bozu ya kako la ki sa pi ko confirmer na mundele ke na Congo bitumbezate, c'est tout. Hello mususu te? Calmez-vous. Calmez-vous. Hey. Eh, baole la pesata ba maman. Baole la pesata fali. Apesinga 4 ans. Apesinga ce qui 3 ans. Bazo ba maman. Ce que ça là ba commerce na yo. Ozana moi 5 000 on a compte. Ambassade wana ya Union européenne wana. OK ko senga visa ba opia yo. Oh. O visa za lesu le kwa ndenge za liboso te ke ya ko ledisa batu ba parese nde bazwa ka visa te mais muto azana compte na ye na banque muto asala ka ba activité na ye azana compte na ezala kana ba entrer na ba sortie ba voyage akati tout le monde ba leketu ba mata ka ba sala ka ba konda futu ka soko zana commerce no leketu le razaki na restaurant na yo na bande ko mata awa kititi baza te ma ba parese se ba sala ke loko te apare ko fingela fali batu tiboke ko simba kofi tip mutlo kwa jaile a finga na mama kofi alongo le bemela si amabele siko bon matie na poto et puis vous voulez que les gens fassent quoi, qu'on vous applaudisse? Calmez-vous bon c'est calmer penza asali penza bien amemi bango na poto boa normal bino ba impolinyo sona ba finga na Congo wana ba mati bango pona mafinga nani yango ba fingite bana basi wana nani yango o bango ba fingite bango so ndenge ba mati na avion wana ba mafinga love ndenge baza wana et vous voulez que les gens applaudissent des choses comme ça na ba comportement modèle mboko eko bonga ka mukolo nini. Donc ezote ya bano bazana simake awa ndoke soko zo finga o fingira fali ba komemo na poto. C'est ça le message. Vous devez vous calmer un peu. Bon se calmer. Fallait on azala un musicien. C'est tout. Comment peut se battre ba visa comme politicien? Comment ça en ambassade? Vous devez vous calmer, calmez-vous. Il fallait ça la bino kutu soni ki ba mafinga love nyos bo lukeli bango visa. Bon matili biso ba mafinga boye ko détruire biso na poto ali susu. Bon matisi ba tuno sa mafinga ba jaele wana bazo finga neti na filme. Bon matisi bango na poto et puis eza le quoi bo remercier bango pesi bango merci pour na mafinga. Et puis vous venez parler boza modèle té. Boza pesa ba l'échec à communauté et puis bato ba détruire communauté zabino. Vous êtes ba l'échec. Israël yango na français ni yako yako loba akoyende ako introduire ce qui farira na orignere ou bien na habité kisi njora na français ni ya yebi ko loba na obike bino franchement. Vous devez vous calmer là. Hein? Obike Congo wana ngana loba vraiment mukoto so président ako longola capitale wana. Aolongola capitale wana na Kinshasa ba memela biso ngata na Lubumbashi place ya bato ya sérieux baza. Ba memela ngata kuna na Est kuna na Bukavu na Goma bato sérieux baza kuna. Bato baza na souci ya mboka. Bato baza civilisé. Bazu ata capitale wana ba memeli biso ngata na Mwanda. Ata na Boma, ata na Kisangani ba longola ngo pa ba bizengi oyo. Bato ba sumba na ba toilette ya Chubu. Maele mi kuse. Bato ba mona avenir te ba mona lobby te. Do bozo encourager bato ba finga kande konanga baza ko encourager mama ni mama. Bazo encourager bato ba finga ka ba memi ba ona poto.
Siko bao batikali po basani ba finga peti. Ba finga po batona pe ba finga. Yango pe bino batu pe bolobaka pe bozo loba makambo to voter ceux qui ba président ni ceux qui ba président. Franchement mboka ngoni nango eza président na ba président na ba gouverneur. Ba ko samba biloko abuzo baboy. Mboka ngo ya ndenge nini pezo ba ebi ke bana basa na mote ba fingaka, hein? Batiki bango ba matsa bango na avion ba pesi bango ba visa. Et ça pour encourager le mal. Et puis bolinga mboka ne bon. E bonga no ndenge nini? E bonga no ndenge nini? Bato ba fingaka nde bo encourager ka bango. Bato ba sala mabe nde bato bo pesa ka coup de pouce. Et ça normal te. On mboka ndenge nini? Opi mboka ya bis mboka to vote mwana mboka to vote lelo depuis mwana mboka ngwa wana tala makambo eleka na mboka wana bilo ke spécial la période ya Kabila wana tandenge azala ki ne Rwandais mutu batu bafinga kandenge wana bazipe visa ba pesi bango bazipe na aéroport pe andili pe ba matina avion na Kabila wapi mboka mobimbo ndire ezala ka diriger na mutu te mboka ezala lokola toilette. Mutu so akia sumbi. Bandoki wana peza ba okio matana ba vieux peza ba ya lokola ko encourager bato ya mafinga. Do ba ko encourager bato ya mafinga kwa bazui visa po ba encourager bato ya mafinga. Mboka moko ba encourager ka bato ya mabe. Mutu lokwa manique vraiment. Insensé à moi si na mon insensé à moi si lokwa moi si wana te. Moi si moko sans valeur à sans valeur à basi. So qui a Amélie Baloto, connaît Amélie Badiamba, aïe ko fan de la maman a fait rigola, aïe ko prendre la coffee, aïe ko fan de batumoko sans respect à batou. Qui bo moto, qui dignité, qui bo maman ici la bango, bo pesi bango visa. Ba l'équipe na aéroport pe ya njili wana il paraît to zakana batu ba dirija ka mboka wana. Mboka moko eza non diriger mboka wana Congo wana. Pour mboka parce que ça ko se respecter. Bon ko tika batona nero. Moi je m'attendais même pas. Ki bato ya bon pela bakoti kango ba mata na avion aza musicien amema ba musicien na ye aya na bango ndenge baninga bazoya azu ba porte parole na ye na bango mo ba matisi bato ya mafinga bato nyoso ba fingela afali bato ba matisi bango na avion pona koloba nini pona ko encourager bato ba fingaka ba continue na kofinga siko Jael aye na uanyere wana po Jael aloba nini na français nini po yende a introduire fali to kisinjora to manike. Mboka mobimba obiki mboka penza ekufa po franchement okomitu na dirigeant zaka na mboko oyo mutu penza dirigeant ka mboka za na mboko oyo mboka désordre mboka buzoba mboka borfele na borfele papa zate mboka moko papa zate pona mafinga na Jael afinga kofina lobi kofia na mama na ye na plateau. Ba PCP visa nanko, ba matisi na avion nanko. Omoni ba tembe wana, groupe ceux qui a fallu wana ba tembe na bino bosala. Omoni ba tembe na bino wana. Vous allez payer ça cash. Un jour, vous allez payer ça. Vous allez payer ça cash. Bo futango cash. Musicien aza modèle. Musicien faut aller exemplaire modèle. Les réseaux sont abattus, nous sommes finga quand bâti bango na ba avion. Ba suka luka wana soki suka luka wana ba congolais pété. Tout autour ne ba étranger na ba étranger. Siko indien wana soki batia wana soki pakistanais wana suka luka wana. Ako aso sane makambo na ko il s'en fout de ce pays. Il s'en fout de ce pays là et taliété. Bazwa ba étranger batie tout autour a fali po ba humilier ka ba congolais. Siko boye ko sala bras de fer na ba combattant en poto. Vous allez payer ça. Loba makila ba congolais zo so pa na Congo ti. Vous allez payer ça. Na linga nzambe pona bongo. Po nzambe atika na nyongwa mutu te. Avant okanga miso no na sa moi awa, tu vas payer ça. Nana ndimeke Kadhafi okufa liwana akufaki. Nana ndimeke te Saddam Hussein bako pendre ye na miso na biso boye. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire. Un pays de fous nde konangai. Un pays de fous.
pays peso ezana ba dirigeant pays ezana ba dirigeant mutu loko ajaile ko mata na aéroport ya njilité même ata en Allemagne au mata na aéroport ya njilité mboka peso ezana loi ezana ba dirigeant na bango ezana bato ba papa o balobaka papa aza o ya dirigeaka mboka mutu loko amanike okyo mata na avion te ba okangeka na aéroport na mafinga nyoso nani yango manike afinga te nani yango jaile afinga te ba ofingela fali manike amanka mutu nyoso respect eloko epesa anga pasi lokwa komona papa na biso oyo Koffi Olomide papa mukolo même manque à respect na niveau wana boza déjà na mutu lokwa manike aza déjà na ba koko donc une koko mama koko mais atelemeli azofinga Koffi atelema azofinga Feregola atika ko ya ko répondre mutu te soki orli gola kuto asi aya wa finga a humiliaye to mona mwana mobala na bimate me bazo ba matina viole le oyo ba fan de la kakfere gola wana ba kofinga me mboko ezanga loi ba pesi bango visa ba tie bango na avion ndenge bazana mutu moko azata na 5 ata même pas 2000 na compte azate ba mandiante na ba mandiante moko te aza même pas na 2000 na compte pour ndenge omoni ba ambassade ya Congo wana oza na 5000 na compte oza na activité na yo ba opio visa ese loko kumisela mutu te ba opio visa soko sala ka activité ba sala ke loko te ba vandeli mafinga ba sala ke loko te tema mboka ngo ezalaka mboka sans loi mboka sans dirigeant mboka moko bulu yeke ba pesi bango pe visa ba mati pe na avion ba ye wana bozo sala ondire bo sala nko bo sala nani nko bo sala mama Congo nko po Congo wana eza ya biso nyoso omoni ka terre wana ya Congo bo saka nango wana o bo sala nko wana vous allez payer ça cash bo futango cash bo futango cash ba Saddam Hussein kutu ba kufa ba pandra ka ye na miso la biso ba Americain ba tila biso eto mona ndenge ba pendre ye muto vive éternellement na mokilo azate eloko ba protéger lokwa mabele ezate so muto azo saka na mabele bo bimine do bo distre ba tu ya Congo surtout na Kinshasa na bino wana bo distre ba kinwa nyoso ba koma ba zoba ezala ba papa ezala ba mama ba melima sanga ba yo kaka muziki ba koma ba sala ba polémique ba sala ba groupe ya ba polémique bo sile na bango bo yebike bo détruire Congo wana bo détruire Kinshasa wana tina zéro tala mboka lokwa bandale wana ba pede na ba pede mboka mobimba mwa mobala ezalaka esute bango so batobola bango ba melidiamba bosile na bango kuna bo mati na poto po ya kosukisa bato na poto bino bo kutana ze obanzambe azate so nzambe alola existaka vous allez payer votre facture bo futango popo na avenir ya mboka wana peut-être bano to bota bo bazo tanga awa nde bo kendo libérer Congo wana bo détruisa déjà batu tukuna na Congo bokomi komatila biso ba impoli wana ti awa na poto baya kozangela batu respect ti awa na poto falina groupe no vous allez payer ça j'aime dire parce que pas nzambe nyongwe nzambe azara nyongwa mutute nyoso to sala ka tofuta ngo cash est-ce que mutu kwa maneke ko mata penza na avion na Congo avec toutes ces mafinga Feregola sala bango eloko te apare ayemba ne ka banzembo na eloko te ka pona voix na ye bo zangisa ekimia bo finga ke tous les jours Koffi Olomide na kuto ekamisa ngai ye mutu asala ke fali azala fali le po fali azaki na voix te place moko te bonge pe bazwa ye akenda ko sala nino ko sala eloko ni basala ka wana po bazwa mutu na orchestre akenda na wengeti po ani bazwa ye te po azaki na voix te un peu de respect quand même pas Koffi wana ndima ye ndenge wana. Mais vous manquez ce Koffi la respect. Tibo comme à niveau le bakala na maman na tala niveau. Et puis mutuango fallait à matisser na avion. Wana ezako lobanini. Vous croyez que vous êtes affaire avec les bêtes? Nous sommes quand même intelligents. Tozo mona makambozo sala. J'ai le choix de finga Koffi awa.
basule wana bango tout ba étranger. Bango tout ba étranger. Toka pe histoire papa afali aza pe congolais na biso za congolais soki ya braza. Bango tout ba étranger. Mboka wana eza occupé na niveau tout. Po mutu penza za na kere mboka na ye. Makambo fali ya sala ka yanko mbela sala angote. Est-ce que vous savez que corona awa na Allemagne ba komo la te suba masque. Ba hôpitaux eza lisusu bombe. Corona ezongi. Siko ya zoki ndotia soki 20,000 congolais na kati ya sale kuna. Corona ezongi mobimba. Je sais pas si vous êtes informé. Boko za informé de ni bolanda ka information mogote. Bolanda te. Corona ezongi mobimba. Corona ezongi mobimba. Bo hôpital eza blindé. Corona ezongi mobimba. Mais congolais tema tozaka distrait. Aya kaka na ba corona kaka. Aya kaka na periode ya corona. Ba mama lolo ba kenda. Corona a na poto. Kongola ling alandande information te. Bande konanga. Corona ezongi mobimba na poto. Corona ezongi bo malisusu. Ezongi mobimba. Corona ezo bo mabatu na minito na zebi sabino. Moi j'ai des copines ba kota na ba quarantaine. Baza na bandako. Ba 2 semaines, ba 3 semaines yango. Corona ezo bo mabatu. Siko bazo ke notoni sabino stade kuna. Soki stade soki nini wana. Ou anyere. Ba ke notoni sabino yango. Ba mama lolo ba kinda. Basala gazo na peuple te. Basala gazo na communauté te. Basala gazo na mabele te. Bakombato bino bo finga kan. Obi ke congolais faut zala ka bête. Na ebite soki nani yango longola biso mayele. Le bo finga bakombato bi ke na fa no tabino. Est-ce que boza normal? Biso ifo mitike yazonga. Est-ce que bo mituna no? Yo moko na no fanda soki oza mutu, oza instruit okenda école. Va no banda ko mituna. Guerre nini yango esila ate. Bakombata wana bavandi na poto. Ah na poto mutu alala kanzala azate. Bakombata wana baliaka. Bakombata wana bana bango baza ah. So bazo eloko boko se poser pourquoi bazo bundaka pona mboka? Parce que bazo mona ke mboka biso faut zonga pe e zonga lokwa ba mboka otovande. Po biso pe to zonga kuna to kende pe ko développer ba mboka na biso. Bozo ata ya ko réfléchir te ke pourquoi ba lobelaka? Po baza soki baza lokwa bino ndenge tozaka ba égoïste. Mbele ba lobana bango te po baza na poto. Mutu lokwa bokecho bo fandaka bozo finga butu moi. Boko yeba po congolais asimba mutu toujours na retard. Ah nzokande. Tibo yaki kotia Kabila wana na Veneva na pouvoir le quoi président. Azolo bape nga Joseph Kabila président de la République bino tubo otala. Ero wana bozala ka bazoba, ero wana bozala ka boya ko lamuka ka na retard. Omoni bokecho bo finga lelo, bo pesa ka boko komaka na ba livre ya Congo. Bokecho azana intérêt ni non la Congo. Eloko bo mitu na ate. Azana déjà mukolo, ba ne ba sisa ba classe. Akoma nena ba koko na ye, ba ne ba tangi na poto, ba sisi ba licence, ba zo travailler. Donc azane calme na poto. Mais la question que vous devez vous poser, pourquoi alingi ka mboka na biso ebo? Pourquoi alingi ba misie ba na distraction awate? Parce que toza na guerre. Nga ba tous les jours muto abeta na États-Unis, abeta bato bazo nyoko la Afrique, eza ba européen. Donc c'est ici awane il faut to lakisa. O mona mutu peza normal, ozo ka peza voya mwana mobali azolo bake. Eh bokecho yango akende kasiko bunda kuna na Congo. O abete oza mutu normal. Oza vraiment normal. Ba de Gaulle bakima les français zalaki occupé na ba allemand. Ba de Gaulle bakima français, ba sala bitumba na Angleterre. Ba sala bitumba na Angleterre. Nde place ba église na bango ya Rosicroix on est botama. Batema bazaki na choite il fallait ki ba koti sa esprit ba koti sa kindoki na kati po ba récupérer mboka na bango. Est-ce que ba récupérer angote? Ba de Gaulle basala bitumba basala ki résistant na bango bazaka na France te. Bazaka na France te. Tema botanga ka livre te. Botanga ni livre te, bolanda ka information te, botala ka ba émission mutu azolia ba fufune na ba madesu, botala ka ba émission mutu moko azofinga, botala ka ba Jael show bazofinga, biloko bino botala ka yango wana. Est-ce que bato ba bunde la France? Est-ce que ba sala bitumba na kati ya France? Yo somo zo bunde la mboko vani na kati ya mboka wana. Résistance est là toujours à l'étranger. Toujours à l'étranger, merci beaucoup.
Mami Kisala. Merci. Résistance et ça la mara toujours libanda ya mboka. Yo kanisi eza pour rien. Bazo tinda pion na bango basi bazui oyo atangate. Po bango bazwaka batu batangate baza mayele te. Ndenge basi bazui fali na bango aza influence aza na ba warrior. Ba comment batise osala distraction na poto. Pourquoi bazo lande la poto? Po ba yebi importance ya résistance à l'étranger. Bana na biso awa le ba kombata ba resira ki na 2008 ba 8 9 10 ko kanga ba mise ba beta ke suste bana tu bazonga ba classe makambo ezongi susu ka lobi awa bana bazonga ba classe bana ba komo ko s'intéresser na Congo to bando mona bana ebele ba komo sa ba vidéo pour na Congo lelo bazongi ba vidéo ya musique. Vous savez ça pour rien ba opese ba visa wana et ça pour rien te. Parce que cette distraction-là, il faut que tu aies à place de résistance. Résistance, mon côté, c'est que mboka. Bazaka toujours di banda ya mboka. Soki Fati Béton, a la pouvoir et l'élo. Et ça force à résistance à libanda. Et vous le savez tous. Mais tema to bossa na kambangu po na mitu na biso kwa na ibi eloko nini ekota kuna. Fati akota na pouvoir, Kabila abima na pouvoir, batu basala ke abima, eza résistance. O eza kana poto, c'est pas pour rien batu baso telema. Et puis quel poto? Boke na ba Afrique du Sud ko, boke na ba États-Unis ko. Batu baso bunda bitumba awa. Place mundela zo nyoko la biso, Europe oyo sans Afrique eze lo côté. Soki ba Afrique ba kangi ba robinet na bango ndenge ba Sénégalais ba sali ba pays nyo swana respectueuse wana ba pays yo bazana peuple za na mitu wana ndenge ba refoulé ba européen au moni que France est bougé makasi. Alors il faut pas distraire bino batu bozaka batu ya distraction, faut pas côté la bino distraction makasi po batika la na bino. Ba hebi ki ba résister bazana poto nde ba fongola batu miso. Yo ka ese ba visa on bazo pesa wana et ça pour rien. Munde la pesa ka jamais loko et ofele. Jamais. Il faut intérêt na eza na kati et vous le savez tous mais tellement to bossa na kambango. To ya ka kolela na retard. Fati akoma na pouvoir ndenge nini? Tshisekedi asala 18 ans na pouvoir. Soki Tshisekedi Kabila asala 18 ans na pouvoir, soki Joseph Kanambe asala 18 ans na pouvoir, mutu abando bimise wana zate, à part ba résister ka obozo finga lelo ke il faut bazonga na Kinshasa kuna. Il faut zala ka bête, il faut zala ka congolais pour le ba ke résister akende ko bunda sur place. Na monde entier, ba résistance bazaka en dehors ya mboka. Et surtout basala siège na bango awa na Europe, po Europe mutu ezali ko manipuler ba Rwanda wana. Et tu vas voir une personne au bendi penza photo na profil mo penza papa mobimba ko na mandefu ko. Mais tellement asa warrior. Ki warrior ko pesa yo nini, ça va te donner quoi? Ki warrior ko fute londa kundeko. Ki warrior ko supporter bana na yo. Ye bazo pesa ne ba pesa ba paquet na ye parce que ye azana ye azo travail na epona ba étranger bazana besoin à Congo ye ba pesa ba paquet na ye yo siko intérêt na yo zani dans tout ça là. Intérêt na yo zani dans tout ça là. Ba telemela a peuple té. On va payer ça cash. Bo futango cash. Congo regreta kana retard asimba mutu kana retard. Si tu bino ba kinwa nde bo pesa nga kanda. Ba kinwa bo pesa nga kanda na oka soni pona bino. Batu mibimba batanga bakenda classe me batanga ate. Basomba ba diplôme, basomba nyoso. Do mona réflexion a mutu azo réfléchir lo kwa nyama. Lo kwa nyama. Bafana kwiti do ba papa mbi bakoma mobali pensa na mwasi na ndaku na bana me aza fana kwiti me bo ki fana kwiti yango bo tia kata ba limite batu lokwa ba jaile batu lokwa ba kisinjora bazo finga batu butu moy bo pesi bango visa ba na poto pour faire quoi, pour encourager batu ba continuer na ko finga pour na ko encourager bo batikali ba banda ko continuer ba bakisa mafinga makambo ya jaile sho esopi bino
et sopi bino makasi. Ça montre qui vous êtes réellement. Il faut la zoba pour encourager biloko wana. Il faut za muto yebi importance ya mboka note pour encourager biloko wana. Ba zoba ba fana kwiti ba zoba. Bino bozana bozosa ki fana kwiti ya bazo pie mbongo na ye ba utiliser ka ba faible, ba utiliser bato ba yebi histoire ya mboka te ba zoba nde ba wana azana popularité, azana bato ki ko utiliser ye. On est en train d'utiliser ces falis-là. Ils ont utilisé pour détruire ce pays. Bato me bimba batanga classe te. Babeta ka ba masolo na bango bla 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 na lingala. Aboke do lobise de mokuna alba pesi moi caché aye wana ya matisi mapeka. OK biso toza ba boye na boye. Otoko bozo ndimisa ba kombata bato ba bengana kabila. Tanenge bobosa na kambango. Lo bozo to kimisa bango, to kanga bango. So après ko beta na France, de France komi ya bino. To le 26 to tout na bino. So ko beti le 25 après. To tout na bino soki le 27, soki le 28 to tout na bino. Après elo oni bozui. À part que ba image wana et pesi mindele ba preuve na banga kolakisa ki y a pas la guerre là-bas. Il y a pas la guerre. Pour mutu penza za mboka na bango za na guerre ko sa biloko biso to sala te. Faut za la kazoba. Ya on a comment comprendre comment ba coloniser biso des années parce que le Congolais na mitu na biso on dirait ba nyeinde za la hakuna. Ba zoba. Batu bazanga soni. Batu babosa na mboka na bango. Mutu asepelaka na voyage le kwa kino azate. Na biso ki voyage sala bino. Boka soni te. Mutu olela po a voyager. A olela po voyager. Hey! Hobi ke masolo na bino wana batu le kwa ba Nigeria ba oseka bino. Heureusement bo sala buzo ba na bino wana na lingala. Mutu aso sepela po na voyage. Allez fali azo voyager soit déjà une maman azo se plapon na voyage batu me bimba ba se santa ka leze na mboka mopaya ke pa bango et là ça que toza na mayele toza na makambo moko il y a des choses qui nous manquent vraiment toza normalité na mitia na kati toza normalité na bité ceux qui voyagent ça la bino nini. C'est le mboka na monde oyo sepela na voyage eza congolais. Bo sepela na voyage on dirait ba pesi ozoke na lola. O batu nyuso ba sepela na bamboka na bango, batu nyuso babunda ka ba mboka na bango ebonga, mais bino te. Bino siko mutu azo voyage bona pesa azo sepela azo filmer na kati avion. Ah, nzambe azo alokumu. Ozo bima na mboka na yo, na terre promise na yo. Ozo kende soki wapi comme sepela siko na voyage wana. Ba futu yango po ofinga ki ba fere, ofinga ki ba kofi, ofinga ki ba tunyos. Ofingela ki fali bato, ba peso billet pour voyager. De muto bato ba linga mboka na bango te lokwa ba congolais bazate. Et vous voulez un pays comme ça ko bongana ndeni. Bato bazalo kwa ba koka na mitute, on dirait mitu na biso. Moko na sala moko na réfléchir. Mais ba sala biso ndeni poto zala boy to linga mboka na biso te. Do mutu so sepela ka azo bima na mboka, so ka azo bima sepeli. Siko mboka wane komi bongisa yango moko. Ba mission ba ko beta musique na bangwana kuna na Congo te, fo ba yaka na poto awa. Fo ba yaka ka awa. Et donc comme sanga, monde entier to yebi ke fallait azaka na voix pété. Asa musicien na ye mais aza na voix te ke obo komisile yebi soki lokola nini yango, rien asa spécialité. Azaka ka bazo utiliser ba Rwandais na ba macro bazo utiliser ye pour bazana besoin ya ba matière première à Congo, c'est tout, y a rien. Y a rien, faut za la bête pour okumisa biloko okumisa te, y a rien à féliciter là-bas. Y a rien. Il est utilisé, c'est tout. On prend toujours bato baza maele okokate pour ba utiliser bango, c'est tout. Na Congo na to mona za bato bili to yebi yango biso tout. To yebi yango. On est en train de les utiliser, baso utiliser pour ba distraire ba Congolais, c'est tout. Ba Mali, ba Sénégal, ba Téléma.
Siko Macron azana besoin à Congo. On utilise, on prend que mutumoko o azana batu o balandaka ye, allez bazo utiliser, bazo tiele ba paquet, c'est tout. Pour nous cause sabino na distraction. Pour nous détruire combat parce que ba yebike ba combatto baza à l'étranger parce que combat nyoso bande konanga résistance nyoso esalamaka en dehors ya pays wana. Résistance nyoso bo tanga kapé. Bo kotaka na ba bibliothèque bandeko, pardon. Bo kotaka na ba bibliothèque bo fungula ta mitu bo fungula mémoire. Hein? Résistant nini yango bomona résistance nini yango esalamaka na pays ya guerre. Basala kango toujours à l'étranger, partout dans le monde. France on a pas libérer yango bakendaka na bazaki na Angleterre. On a peur de nos combattants, yango bazui mutu moko baza faible en esprit, basimbisi mbongo, c'est tout. Botangaka boingi ko tangate, botangaka bokotaka ba bibliothèque. Bino bofandela ba fufu ba semoule, do batumoko distraction dans ba théâtre, au bona bofandeli bozotala ka ba sila, so bosisi ba sila, ale bolie ba fufu ya minene, bosisi kolie ba fufu ya minene wana ba gris na bino, ale bobandi ko landa ba musique. Bolingi ko s'instruire te, bolingi ko s'informer te. O kaka bitumbango akende kasikuna na Congo te, résista akenda na pays ya bitumba te. Ba résista à l'étranger. Et surtout, baza na bonne place. Parce que baza a place Union européenne ezali na Europe awa. Place bato bazo nyokola ba pays na biso wana. Vous croyez penza que Kagame a na force nini? Rwanda wana na force nini yango ya ko humilier Congo tous ces années. Rwanda wana na force nini? Ya ko humilier Congo tous ces années. Soki ba européen baza derrière bangote. Ba preuve yango to comment mona ba opesa ba visa, ba jaye le choba ya na poto pour faire quoi? Pour encourager bato batikali kuna ba continuer na kofinga. Pino boyeba mundele te, mundele akenda na batu contre mille malembe. On utilise toujours les gènes, ba détruisa toujours ba gènes. Toujours ba gènes. Ba détruisa ba jeunesse parce que jeunesse on debe bio ko teleme la bango. Vie ezalaka chaîne. Ezala chaîne. Ba papa ya lelo bazaki ba jeune ya lobby. Eloko basala ki na ki jeunesse na bango. Nde sikoyo bango basala ki nde tala ki bana miki babande ko tala le bango bakomi mikolo bana miki wana bakomi ba jeunesse ya période yango bango pe bakomi ko sala do bazo ezalaka chaîne so ba kati chaîne wana c'est fini et na Congo ba katela biso chaîne wana jeunesse est pourri batu asima basali pe ekiria batu asima kaka bapakolaka ba pâte bapakolaka ba produit baza batu asima balalaka mibali na mibali do batu moko boye to ba détruire penza génération mobimba bande konanga dans 10 ans 15 ans kana batu to zama bango o bazo betela ba jaile so maboko nde batu wana bako diriger Congo wana lobby ba warrior nde ba diriger Congo wana lobby succession ezati. Et c'est ça le but de Mundele. Mundele lingaka akate loko wana kata chaîne wana. Lelo totanga na ba classe na biso ba histoire ya Mindele, totanga ba histoire na biso te. Totanga jamais histoire ya ba koko na biso na classe te. Ba kata loko wana. Lelo tokoma donc tozana repère te. Tozana repère te. Et puis ba lingi kotik la biso tante to luka repère. Tozana repère te. Histoire nini yango biso tozakango à part histoire ya Bible. Tobeta kaba masolo ya ba Jacob, ba Josué, jamais okuta Mundela obeta masolo ya Jacob te. Mundela beta lisolo ya koko na ye. Abeta lisolo ya bato ba victime ya mboka na bango. Ba kufa po mboka na bango za libérer. Mundela beta lisolo po pese courage ya ko linga mboka wana isu makasi. Yo beta masolo ya Bible. Bo betelo masolo ya Joseph, Jacob. Boza ni école mon côté, boza tradition mon côté, culture mon côté, makambo mon côté. Donc on n'a pas de repères. Et quand on essaie de se classer mouké, al, ba eli bino distraction, ba placer les bino mutu moko boy. Ça fait mal. Mais batu nyoso bazo coopérer na ennemi ya Congo. Vous allez payer ça tôt ou tard. Bo futango. Mboka na biso toza na repère te. Même na classe totanga bakoko na biso te. Totanga bango te. Totanga histoire ya Mindele.
totanga toyebi bakoko ya ba Jacob ba Josué ba nani toza na repère te yango moni kibomoto ezaka na kati na biso te yango moni kibomoto ezaka na kati na biso te tozalaka sans pudeur to encourageaka mafinga tokoma ba égoïste mutu nyonso alingi basalela liste bakumisi mutu bafingi bato misusu mpona mutu wana ale bapesi bato wana visa. C'est pourquoi pour encourager ba oyo bafingi nano makasi te bayekola kofinga bayekola mafinga asika bato bayeba te ke importance ya vie ezali otangi omoni ke mutu moko boye grand frère na bino moko boye ya quartier akendaki université asisi classe ye wana akomi député aza repère na bino aza modèle na bino boye otalela ye talelanga mwana Congo lelo repère na eza nani mwana nyonso ya Congo jeune ya Congo lelo na kilelo repère na eza nani modèle mwana Congo oki olanda ezaka nani botangilanga ta moko lo ba philosophe na biso ye wana écrivain na biso ye wana lelo na kina période na mubutu tuzaki na bango talebe lelo na kilelo boye bisanga oyo place mwana Congo oki ozala fier ke tala intellectuel na biso ye wana sala boye asate ba repère na bino ekomi ba manike ba Kisinjora ba Jair Show auti ne kuna na Afrique du Sud kuna asundoli mama ne bana azongi na kisa bandiko ya kufinga n'importe qui en vrac bozube pesi visa mboko ezanga tata pe ba lekisi pe na aéroport amati pe na via ye mboka ya basankara na basankara do ba repère na bino eza ba Kisinjora bato bazanga position ba mama bazanga respect ya kibo mama baba mike ba mela o mona pesa muto o mona pesa uti ko mela diamba na miso na bino bo tala eboy ba repère na bino yango wana toza na repère te mais eyebisa congolais loko te eyebisa congolais moi parfois ça me tique etikanga na sanga kutu ne loko loba na sanga ne loko loba toza na repère te bana biso baza na repère te mboka ezokende mboka pasi na pasi ti bana mibali bakoma basi babalula bango bakoma basi pona pasi mais jamais au monde ba se révolter ba ndimaka ba vivre à genoux tala neti babiloko na moni ba Kisinjora bazo sala ba olela ava ba matana vio ba olela mais c'est pas normal pour un peuple normal. Peuple penso eza normal te que maman moko boye afinga telema trop siko ba pesi visa azolela na aéroport na komba muto ba pesi visa po ba fingela ke bato. Vous enseignez quoi à nos enfants? Ba repère bango wana, ba modèle à suivre bango wana. Civisme eza tende konanga. Na mawa nga pese kamu singe sala nga chair de poule ezate makambo ya jalousie komona ke ba pesi Jael Show visa Jael Show nani Jael Show afinga te na miso batu biso tout o vivre ngo live mama wana ya mukolo wana asala ka video moko to mona mama Denise wana bengisa mama wana bakangisa ye c'est que balanda kabiloko ele karaba media siko makambo Jael azo finga mama akofi akufa bango bamona kango te égoïsme toza trop égoïste mutu na mutu ka pona ye moko mama Marie wana alobaka mbala moko kombo wana ya nyakero ezalaka na Congo te bande konanga baluka mama wana bakenda kokanga na 4h du matin émission ya YouTube biloko eza na sens te eza na malonga kutute nde bakangela abato mais iloko penso ezali pona po ekoki ko détruire toute une communauté bakolanda ngo te Jael azam to ko bima na Kinshasa wana aleki penza na immigration congolais o penza pays ezanga ba loi papa azate aleki penza na immigration à traverser pays alaki pe passeport na ye
Si ce n'est que pour détruire la communauté, pour détruire la jeunesse, on a eu la récompense yanini. Ce qui est ça, pour na code, bande konanga. Biso te matoza biso ba congolais to mona alobité. Na remarqué lokomoko. Na moko na fa na mituna. Est-ce que ça ko bino batu ba binela Mobutu wana ndetika ba sekele na mituna biso. Pour la période Mobutu ba papa mikolo bo peza ba kangi ba maputa na ba veste ba so bina. Yango nde baby sa biso mitu to ndenge nini. Po ndeko nanga. Omoni eloko ozotala. Soko ozotala eloko. Donc, du fait total que l'on a tous les jours, tu vas te retrouver au coma koloba le quoi mutuana. Tu vas te retrouver au coma peut qu'on réfléchit le quoi mutuana. Ya momoni mundele buzo baba kata kambala moko. Na bana na bangote. Bako kata yango directement. Parce que bilok omoni toza eloko to monaka na otoyokaka. C'est ça nous. C'est ça nous. Une personne c'est ce que tu vois. Il y a un moment où les médias ont 4 pouvoirs. Pourquoi on n'a pas de respecter les Africains? Parce que les médias ont passé au monde que le monde a côté positif et Afrique. Attends, mon mote. Ceux qui ont lakisa, bakolakisaka bano bavanda babalabala. Bakolakisaka ba na landaka reportage moko baolakisa Kinshasa bandako kaya baolakisa Kinshasa na bino wana bakenda na kote ya bibu hakuna baolakisa babashi balma penza baolera nzambe tala mawa babi wana Congo Kinshasa mais tout ça quand même na moi immeuble bakolakisa ngote po na nini po balingi batu na bango batia na mitu na bango ke biso toze lokote ba se révolter pour na biso te ke ndeni bozo exploiter bango te ba tuna bango ba tia na mituna bango ke toza kana biso eloko te toza ba eloko pamba toza ba zoba tokokaka eloko te tokoki ko se prendre en charge te yango balakisa bana bango biloko nga penza muto asia tunanga siko kuna na Afrique bolalaka na banzete po bamona na bango bandako te balakisa bango ndako te imebe Afrique ba mundela olakisa te mais kende na Ghana nga na kenda na Ghana bandeko nanga poto ekosati batonga mboka wana ondi matin mundela olakisa ngo jamais bakenda ka kote ya libongo place ba shege bavandi nde bakio filmer ba olakisa ngo te parce que bayebi ke vision biloko to mona kana biloko to yokaka c'est ça nous souci na bango batu na bango peuple na bango il fallait pas eyeba ke toza batu ba baka ya batu wana bazali ba seconde personne. So ba benga on en français donc ba deuxième personne batu mike bango ba yebi kuto eloko tata kuto ba place balala ka baze eloko te eloko zo omoni eloko muto atalaka taka oika depuis musique ezongi bandiko yaya nango lisusu si tu regardes même nos enfants o ya poto même façon na bango osala makambo changer directement. Parce que nous sommes ce que nous voyons et ce que nous voyons, ce que nous écoutons. C'est ça nous. Yango mona mundele mwana de omona pesa bazoti a film balubi pe à partir de 18 ans bata la film oté. Nase à 18 ans bata la ngoté. Parce qu'il y a des choses oyo mwana okyo talate. Il y a des choses influence sakamoto. Biloko to mona kana to talaka ça influence bomoto na biso. Soki ba jaile sho bazo finga bato ngana mona te bato ba finga lokwa bana basi wana te siko botandi bango na bakiti ya ba avion kuna bazo lo baka merci bazo na poto pour le message c'est quoi na kati ya biloko na kopesa bango visa message na olinga na ba message za ni kopesa ba jaile sho visa message le message que vous voulez nous faire passer c'est quoi que kofinga ça bien qu'on peut continuer à le faire que bana biso ba finga ba continuer ba yekola ma finga sika pour que bango pe ba voyager au bazana Kinshasa wana c'est ça le message obige kozana batu moko boye o ba mi yebite et ça la passe ça fait mal je dois travailler demain j'arrête je vous aime beaucoup merci je dois aller dormir.